Salut fidèles chers internet partout que vous êtes dans le monde, c'est bien moi Marlin la Tortilla, autrement dit 1000 courants. Merci Nabino abonné à Idéologie TV quand on est dans le la Tortilla, la chaîne Nabango et PZT. Un grand merci à vous abonnés à Idéologie TV. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager l'émission Nabiso et ça va bien grâce à Nabino de Idéologie TV et Zoko la pète au Pesaka Makambo. Sans bino Idéologie TV et Zalate, sans bino la Tortilla et Arsalate. Grâce à Nabino et Ngobiso Tozoya Aka toujours pour Salam Sala. Merci beaucoup Nabino, je profite aussi de un grand merci à mon papa, Babi Papa formateur David Ewembe, Idéologie TV, vitesse à danger et pourquoi pas une équipe technique Mobimba, Idéologie TV, sans bino la tortura en salate, bino na caméra la tortura na micro, Moussala et Kosalama, Idéologie TV, vitesse à danger. Et pourquoi pas na pesa pe bambote na ngana boma bateau ba soutenir ngai, tant na oloba bona mona vie na ngai héritier moi match congolais, papa ite. Ba gros bisous na yo papa et pourquoi pas à Alvej la Poulga. Mr. Taking Ababi, mon vieux ya palais Yandaku ya tanga yena loba penda ya motema. Et grand merci aussi à Balobi, beaucoup de respect parce que homme responsable, un bon papa, un bon tonton, azala toujours na ba petit na pour na kope sa makambu. Merci beaucoup à vous, ben ouli les Gabonais, Balobi, papa moko mutema malamu azaya kusunga. Les autres awa avec tout la pembe pembe yango to respectera to la ti pembe pembe show bling bling tout du blanc yango biso pe to ye to sara musala to la sabino ba image to pesara makamde za la po mama kamba boy so Idéologie TV jamais to zanga show ya danger babi to kobi na pe to ko sepela avec DJ Shege à photo on va. Fazer américain à côté Wagner Yakuza Fazer américain Wagner Yakuza Toza awa na show bling bling Shege à poto bota tiens oyindi si eyindi bayindi sarakati bonne santé santé torkos nangola nzambe taka nzamba batela ka yindi makambo c'est ma trop quoi. Tomoni awa show bling bling batu pe baye na kata confinement mais batu baye etondi par rapport à show na yo organisation ezo keneni ni yo moko muto za na kata makambo te organisation peneke pena super canon quoi tara timba banini avec Valimbala do yende makambo d'organisation ka mère na Valimbala muto pesi makambo o poto sala soirée au bling bling quoi
Valimbala ya Jobu Mbala yenda pesi DJ Shege makambu na soirée bling bling yango pe to mona makambu yeke ka kitoko. Donc souka pene ya show na biso eza 23h quoi. Donc confinement tali biso to anti confinement. Bomi corona. Bomi coronavirus eza na monte quoi. To apena 23h to zana batwa. Donc 23h oh luka banzela na akei. Mais to zara to pesa makambu ninga par rapport à jeu quoi. Timba. Bon Valimbala ne makambu numéro 1 eza Valimbala ba Diego Vision pe bazali ba Obed Chris pe bazali donc ba prêtre bazali quoi. Na boss na Serge Lodja yepe makambu nda pesa pe makambu Serge Lodja pe donc ta makambu quoi. Yeah. Voilà, DJ Shega Lobby, bato ba PC makambo, ba PC makambo pour la soirée bling bling ezaka, bo biso ba la tortira pe to sopaka comme d'habitude nzambe na ngababi, ba ya kaka pe ba sala ka musala po idéologie TV nde makambo, sans idéologie TV. Et loko mo ezate po biso nde to pesa makambo, biso nde vitesse à danger avec mon papa David Ewembe papa formateur nde na lobaka ngambu wana ba PC tie. Idéologie TV biso complice musala vitesse à danger. DJ Shega to organisation c'est bon, Shonabiso et Kitoko va respecter. Moi dembo tenao na moi bato ba soutenir yo pour qui est bien pour tout ça peut intervenir na bato mususu o ba na sima. Yango pena mote na ngana pesa kana ingénieur Liboso Vicente, mauvais Vicente. Babi succès da passer pour bossa la biloko boina ninga confiner mais da passe que belé ba simba ba kisse me biso maboko pembe likambote na mo yo so simbi to yeba. Que jamais na simba. Yon to tondi si na confinement simbi te. Que na simbi te quoi. Donc yango na ka bato na pesa mbote ba Jean-Pierre Chris ba masra ngai quoi. Yango wana quoi. Nous batard du combo nani. Batard ngako mona matador ya basone. T'histoire parmi ben invité à bien servition tout aussi moi présent c'est ça là bien. Voilà, présent c'est ça là bien par rapport à organisation et show mon en kenden malgré le confinement. Ah, ton show est encore sur tout le confinement ndenge ça quarantaine et bu mabiso mabetoli la mabe mais je faisais kitoko bien mon na organiser kitoko dans les quartiers. Apesi makambu te po biso to lingela na biso to lingana biso polémique po net karaté est-ce que apesi pena ma po mo kazo belela ngoto apesi makambu est-ce que apesi pena makambu et DJ Shega opera makambu ngai bige makambu ezala ngako misiko mena tatike makambu ezali ngako ki show banda 10h et si là bas 18h sur les années so continue à 20h to 18h babi ba poussi RT 23h ah c'est que makambu epesa ma yo po pesa makambu na parle to boma mabeta so ba sonner makambu epesa DJ Shega ki to ina ba vitre taka bengi siso ce soir j'ai de kaka on to comme to ça moi pour ça c'est ça là avec moi bien. En tant que garçon jeune il y a milieu côté à côté de ba show o ke na o mona ngonde ni o pe c'est bon te show vraiment mouvement que na mouvement l'aise si va 23 na monde va inda fort parce que to là parce que sur fan de la tête 18h dans place fan de la tête et vous êtes comme 23h na monde za ndeni c'est que ça dégâts c'est que DJ Shega pas simbi ah talaga ye mutaba vite abengi sibiso DJ na biso moko wa DJ na biso
Merci. Tous les gars.
Maboko.